Merci abonné na biso ya enseignant du Congo, ba fidèle abonné ba oyo ba ndaka enseignant du Congo. Na pesi bino mbote, bo continuer ko s'abonner na chaîne ya bino enseignant du Congo, chaîne oyo lobelaka bino ba vérité o bolingaka mingi. Ndenge kaka bozo mona ngai résistant Kabuya, nde na yebisaki bino état de santé ya maman enseignant eza bien te, nde yango bozo mona biso na ndeko Bruno. Tozoloba. Tolobaki enseignant du Congo e kovanda kimia te. État kata maman enseignant za te mais biso pe tozana pona ko pesa bino ba information sur le kalambuka. Le lot okolobela 4 sujets. Sujet na biso ya libosé. Ezali bongo makambo etali bunagana. Et deuxième sujet na ngana ko simba ezali bongo message auto tu komona ba journaliste bayambaki président Eli Martin Fayulu Madidi. Troisième message na ngana on pesa bino ezali bongo aéroport ya Goma. Et puis quatrième sujet na ngana on pesa bino phénomène kuluna na Congo. Na komekana simba na nu makambo etali bongo bunagana. Bunagana o bino ba peuple congolais bochaki tembo to uti koloba lobi ake basoda rwandais babaluki bazongi vitel caméra akimaki na bunagana wa bunagana basoda bazongi le lobi sio sotomoni bunagana limite ya ngwane chami ngambu kuna na izana Rwanda ngambo okoto na Congo chelanga na video wana pana awa nazana bunagana bozo mona ndenge ba rwandais babandi okanga singa bakangi déjà ba rwandais bakangi babi batu bakota epai na bango te bakota na bunagana te bunagana ekomi pays mususu awa bunagana ekomi pays mususu yango ngina signaler bino ke bunagana ekomi pays mususu donc pays na biso eza capable yango babandi otia file déjà babi pays na bango ezala ta superficie amke bazala nde na pays na bango yango na lakisi bino bandeko bino moko botali video wana commentaire ya roche ezati ya boy est-ce que tolobake ndeko Félix azali bongo président na mboka Congo na mboka moko deux pays na kati est-ce que ya boy to pesa ndeko Félix maboko na 2023 Congo ezokende wapi ba politicien Congo bozoloba nini bunagana yango lelo lobi tobelela ki bunagana basoda rwandais bazongi ba M23 babaluki bazongi bunagana lelo tomoni na ba video bakaboli yango déjà ya boende ba politicien bozolinga biso ba peuple congolais po boyebisa biso ke 2023 to ko voter mboka ngo bozoluka élection salama yango wana ezokabwana siko boko diriger mboka nini po o bino bozama pona mesalama bozana posa mapona mesalama siko boyebisa biso mboka nini o bino boko diriger po mboka ngwana ese kabwani ba opposant na Congo j'espère bino pe botali vidéo oyo silence opposant moko ta lobeli yango Congo ezokende wapi bakonzi ya Congo est-ce que bolingi peuple congolais ya boye boye c'est 2023 to pesa bino lisusu maboko président Eli Martin Fayulu au peuple a voté qui na 2018 au peuple toujours ti le loi est marqué na mutema na ye olobi ni mpona likambo bunagana yango wane kei et ça n'inga pas si yango nazoloba opposé en Congo papa Adolphe Muzitu na papa Fayulu boloba liloba moko po peuple congolais se sauver soki bolobi te bakokotisa bino na kati ya buzoba o cordon Bruno mimenga lobaka na kati ya molemek no bakolinga bino na bato nyonso bazosala makambo mabe lelo ta ba vidéo ya président Fayulu ndenge bimi journaliste moko international a posé président Fayulu question aujourd'hui lelo soko zui kibokonzi eloko nini o yoko solola na Kagame président Fayulu alobi nini la sola na Kagame déjà na yebisi soki bazuki boko na yebisa ki mutu na mutu azwa limite ya mboka na président c'est que yokuta na kana na Kagame c'est que bino nyonso bakonzi ya Congo bokina na bino kokungwamela Kagame na loba est-ce que bolingi biso na bakonzi ya majorité na bakonzi bino boza bopose est-ce que bolingi peuple congolais bino na munoko kaka 2023 to revoter bino na modèle nini o mboko eke déjà boy aéroport a Goma koloba kutu te
Ndeko Moïse, zong ça la vidéo papa na biso Mobutu to zong. Intégrité du territoire national. Centimètre carré mokete ya école ya biso. Ezala na contrôle ya mopaya. Tina ya existence ya forces armées zaïroises ya mwana. Tozali ko bongisa bango. Soko likama likomi na mboka bapekisa ekolo lokola balobi yango na kati na constitution. Intégrité du territoire national. Centimètre carré mokete ya ekolo ya biso. Ezala na contrôle ya mopaya. Tina ya existence ya forces armées zaïroises ya mwana. Zaïre tozali ekolo monene. Tozali na basoldat oyo tozali ko bongisa bango. Soko likama likomi na mboka bapekisa ekolo lokola balobi yango na kati na constitution. Tosali forces armées zaïroises mpona kotinda basoda na biso bipai na bipai to bazwa makama te. Na Rwanda mwa likama lokola General Mayele ayebisaki awa boyekolaki mosala ya soldat mpo na mboka Zaïre. Rwanda ezali mabele bomesani na yango te. Ata ndenge wana botalisaki bokasi bwa bino. Mokonzi atindi biso topesa ye soni te. Pe bosalaki yango, boyokaki, pe bomonaki na television ndenge nini mokonzi ya mboka Rwanda azalaki kokomela ngai, pe ndenge nini akumisaki bino. Toyokaki pe lisusu ndenge General Mayele alobaki. Tina nini nakamataki brusquement décision nazongisa bino awa na Goma na territoire national. Ya liboso toyokaki te le Rwanda était agressé. Moninga na ngai azalaki na New York na États-Unis. Atindeli ngai téléphone à 2 heures du matin pona kolimbola ngai ndenge mboka na ye ezwi likama wana. Butu tosali mosala oyo mpona kosalisa ye. Kasi nalobi kasi tango toyokaki mpe tomoni ke bato oyo bautaki na Uganda bakoti na Rwanda ezalaki nde bana ya Rwanda. Problème ekomaki d'ordre ethnique. Lokola biso banso toyebi na Rwanda Bahutu bayali, Batutsi bayali, Batwa bayali. Ekoki te biso Zaïre tokotisa nzoto na makambo soki tosi toyebi ke ezali ethnique, ezali tribal. Tokamata position pona Hutu contre Tutsi, pona Tutsi contre Hutu. Na yango na sukisaki mishambo ya masasi kobunda makila masopana makila matanga masili. To bongisa yango na nzela ya politique, to bongisa yango na nzela ya diplomatique. Lokola waponaki ngai nazala médiateur kati ya bato ya gouvernement ya Rwanda pe na bautaki na Uganda bakotaki mpona koatake. Lokola banso bayali awa lelo simana mwa ngonga moke na kobanda masolo na bango bamitia esika moko bazonga bana ya ekolo moko Tutsi te, Hutu te, Twa te bayokana na demokrasi lokola mokonzi na bango ayebisaki bango na discours na ye ya suka. Eloko mosusu ya monene ezali oyo bolakisi te ndenge ngai moko nakanisaka mpe tokoki koloba yango ata na lopoto
tout moment, je peux compter sur vous. Elingi koloba nini, oyo ekoya eya. Oyo ekoya eya elingi koloba nini. Tozali na ba moyen koleka te, tozali na ba problème mingi, kasi tokotumola moto te. Oyo atumoli biso, akozwa oyo esengeli azwa. Nazali fier na mosala bosali. Bukumisi mboka, botomboli lokumu ya mboka, elingi koloba soko bazairwa bakei lokola bokendaki na Tchad. Ya solo likama lizangaka te, bana ya biso ya Zaïre tuku mibale na mibale, bazongi lisusu te, batikali na mabele ya Tchad. Bakonzi ya Congo pona nini boye? Bomemi peuple na bino wapi? Peuple kie wapi? Kuluna na Congo lokwa eloko mususu. Félix, première émission na nga na salaki, na pesa ki o respect na benga ki o papa Félix. Mais na yesu na sina robenga papa te. O papa na nga merci na émission na salaki na mona ki commentaire o tchelenga ko benga e président. Oui, aza na raison ça président ni pe ku dinti robenga papa ni président. Poza mutema mabe. Siko ya boyo c'est 2023 to voter yo. Et là on dit 2023 c'est que pendant to repese sous ma ponami, ozana po kunda ba congolais. Pour na manda moko, Kabila coûte à l'époque. Joseph Kabila, tu as koloka ba Rwanda ba ye ba committee boy to tikala ka melelo. To moni penda bunaga na miss na biso ba kaboli yango penda ba tie frontière. Et Congo. Bino bandeko bo besana ko finga. Bino bandeko bo mesana ko lobela batu mabe. Bo moni. Maman océan hôtel malobi, maman océan yo olobaka malamu to olobaka kaka mabe, maman océan pesa ka solution te olobaka kaka boy. Bo moni makambo ngo. Nde bo moni bongo nde bakati na bunanga na ndenge moko pe biso na Kinshasa na ba commune na biso ekomi. Frontière. Makala na commune na Kalamu. Frontière. Mwana makala kokota commune na Kalamu te. Yolo na Mumbele. Frontière, moi na yola kokota mumbele te. Maka ngaba na lemba frontière. Finalement boki na biso wapi. Papa Kasongo, yo mutu soko moni ba marcher pour na mboka bazolo bima pour na makambo etali important na peuple congolais yo kanga kabango. Siko pour na kulu nozolo bani. Yana loba ki boza bino ba konza spectacle. Pour moi que zo kende solution zo za matin ni une opposition ni na majorité ni mukonzi moko azoloba mais bon revendre bobo bimiseli biso ba album masika o ayena album abuka batu o ayena album à 21 millions o ayena album a boye tala mboka place ki Félix Tshisekedi oh yo zo sala lelo Orobuka yango to yo te to bana na yo mais na yebisi yo boy 2023 okito matama pona meza tene na zolo ba toutefois na be mission na zoleka mapona na 2023 za na ngote bopoza congolais bazoya mapona ba yebi ke ba kozwa te pour nini pour peuple congolais to voter bango to voter ba député na bango ba zo majorité na parlement pour que ba li ya mbongo mais non ke bazoya ke to voter bango pa koma ba konti pa ba yebi ke ba kozwa te Félix Tshisekedi za président ka toujours 2023 so mapona mesala mi ba voter kaka ye. Congo est comme le roi pays moko boloko na yebisa bino bandeko bozali bana soko ye na Congo minute na minute o retourna o matanga eza na Congo to ndenge nini pays moko mawa pasi souffrance koli ezate mboko ezokende wapi est-ce que pasi obiso to yokaka bino ba konzi boyokaka ngo to bosala na bino sambla bokosaka biso bozala na poste na biso na ba élection. Pona makambo etali mapona mi bopoza bokobimisa peuple bimana balabala lobela mapona mi fo sala mais bunaga na yango na bakati opoza ni na lobele yango déjà na TV ke peuple congolais bimana balabala bomoni ba fe po bino pe bomoni yango tala place Congo ekei ndeko Félix yo soki oyaki na Congo na lobaki lobi bino bovanda ba politicien chaque politicien ayaka na projet na oyo yaka na ngoke un jour so na zuki bokonzi na Congo na koya ko kaba Congo na koya ko teka Congo nzambe na likolo azali nzamba ko sunga biso
Mobutu adondaki 32 ans nga Mobutu nga boye suka ki wapi nzambe na likolo asali bozoyela bato ba distraction ezanga tina makambo na bande ya kolobe na bino Mobutu ata 32 ans asalaki mabe mais aboyaki ata atienne mo ata ndamo mabele moko ya Congo ekende libanda président Félix lobi so tiki bokonzi exemple nini okotika na peuple congolais bato baleka ta basala mabe mais to sana bolamu moko pe to raisonnaka china rambo lelo ata to finga ka sala mabe mais to sape na bolamu moko to raisonnaka sala pona Congo yo exemple nini okotika na Congo yo yaka noko Congo pona koboma to yaka noko na Congo pona koyokisa ba Congolais mutema passe passe au biso to soyoka est-ce que yo soyoka ngo to yo muto za garant nation numéro 1 ya mboka ozoyoka passe to biso petit peuple ku to soyoka passe ndenge na tali na ba video na moni mboka na ngekei na yoki pasi na moni lokwa ba kaboli moko ya nzoto na ngai bongo yo muto za numéro 1 passe ozoyoka ngote Papa Fayulu président Eli Adolphe Muzitu totambola kina yo omoni situation oyo ezoleka na ngambu kuna ya bandundu oui on sait que conférence de presse toyoka ki olobaki makambo est important mais na minute yo tomoni bunaga ne kabwani ça la conférence de presse éveiller peuple congolais to bima libanda président Eli Martin Fayulu m'a dit tikela biso na distraction tikela biso na nous nini message ya makambo ma ponami 2023 pesa biso message musu peuple congolais bima libanda président États-Unis a eu tout ça la conférence de presse tout ça meeting à lobby place ni à lobby makambo République démocratique du Congo place ni à lobby qui na est ya Congo bazo kufa à lobby yango wapi bino kaka mbangu ba konza Congo États-Unis bino kaka mbangu ba konza Congo États-Unis no États-Unis ba na olukani Congo eke wapi bunaga ne kei mo konzimo kwa lobby te car Bobi Misela biso balba masika Papa Fois Kidongo bien sûr ozongi na ngam na biso peuple to sepeli mais ozongi na retard poso union sako kenda ke simba ko linga koyate oyo ozongi la biso na retard po ebikune bebeli yango ozongi la biso bino bakonza Kongo bozala ka bongo soko moni place okeye simito ndobi na reconnaître que na zongi la peuple na ngai tala mboka place ekei peuple congolais otira yango peuple congolais na zo epsa bino to tsheli bango nyonso muteme to simba te to tela ki Jean-Pierre Bemba o to benga ki Jean-Pierre Bemba ye batengami to lobeli o ye batengami peuple congolais bima yo moko bunda pona mboka na yo ko bata ma tous na sima mutu te po bango ko yinda bako kima bango na sonde baza izana mutu moko te mwana na yazala awa soka yindi bako bazana capacité ya ko kima ta na butu bakimi bongo ngana yo okuto osanga ta lipa 200 francs ya kolia bongo mbongo ya déplacer biso poto ke libana to ozwango wapi après boye la biso discours 2023 ngaye na koluka na sala boye Fachi eloko nini yo sali biso na mandat yo sali ya 5 pour 2023 to peso deuxième mandat yebisanga na Nabi kolanda ko séant du Congo. Commentateur na setina ta ba birono ba commentateur na. Oye biso que 2023 de 5 autres personnes le ba no c'est pour 2023 c'est ngalaise mandat to peso pour ça la bisoni. Mon lobe na bino ya kolega loba bokomi kolanda e. Le londe bo moni ke a le kata fandi mutema na bino se pays mais kala mi mte bo moni a kozonga na kiti na e. Président Fayulu Papa Muzitu, bazo linga basangisa bino na bato basali mabe na mboka. Nazo belela bino boloba. Bobimisa peuple congolais na balabala. Article 63 fois ça là, bomba biso te bobimisa biso na balabala. Po bazo linga basangisa bino na bato babomi mboka. Tala nde ba video na ebimi. Et comme koloba na situation ba biso so ba tutambola na so ba petit peuple yango comme koloba a Fayulu ndeko fa président Fayulu akutana na Kagame akosa rabiso potala ba poser question alobi akutana na Kagame ebisa question aziki bokonzi na mutazo na frontière au moni place ba memi bino pona ni bolingo ba ko bomba makambo bolingo ba vérité te bozo mema peuple congolais na mapona me boyebi ke bozo ate Kongo ekewa
mokonzi nini openda kozala na poste ya to aza kona souci ya peuple ayebi ke peuple nyonso souffrir na Congo to kozala mokolo nini po bino nyonso nde bozala bozoluka na bino pouvoir po boyebi ke toza pouvoir totia na biso bakanyaka na poche toza pouvoir po toluka bana na biso bamfama toza bapouvoir po toluka tosala boye mokonzi moko te boyebisanga bino nyonso na boluka pouvoir na bao baza na pouvoir nani déjà aprépara déjà des projets que so nazwiki bokonzi lelo to nazwi bokonzi lelo na kosala boye nani boyebisanga Félix Tshisekedi afingaki lelo Kabila bomi mboka bazwiki bokonzi bapesi ye projet nini ayeli biso bongo bino pe bato bozoluka élection selama na 2023 so bazwiki bokonzi projet nini bokoyela peuple congolais après ceux qui te lobby bokomi koluka biso moya totamboka na nzela eza te moyo baluka boye eza te mpo nini na Congo tolingi bato bazoloba vérité te tolingi bato bazobomba mabe mais nayebi soki bino biso toza formé par maman osia monoko lidusu monoko toboka tobombaka na biso te tolobaka vérité toliaka mpe kanyaka mutu te toza mpe na parti politique ya mutu moko te bunagana ekei lelo tolobi toyoka mpe bitumba ezobundama na bandundu tokoka mpe bandundu ekei bosutuki kaka bino bato bozolinga élection oza kaka président kaka ya capitale ya Congo ya Kinshasa kaka yo okomi président kaka ya Kinshasa po yo oza na posa ya élection po bamboka yango yango wana oyo bino bokokamba yango ezokendekende malembe déjà bakongo mpe kutu déjà bazali siko bino bato bolinga mapona na 2023 bokokamba mboka ni ole ke beveye peuple abunda peuple abima na balabala pour que mboka esonga ini mboka esonga moko po bokamba mboka bien bino bozo vegle peuple congolais bozo kosa biso kana mapona ya 2023 tala mboka place ekei lisola bunanga nezaki ko bata to beteno lisola aéroport à Goma est-ce que aéroport à Goma ezalaka na kati ya Congo silence gouvernement le kwana balobela ngo te silence ni opposant moko tellement talo ba aéroport opposant ni déjà le baki ma aéroport à Goma est-ce que aéroport à Goma ezalaka na Congo tala mboka ndenge ezokende malemi Félix Tshisekedi na oloba première émission na sala kana benga comme président deuxième émission na sala na bengi yo papa mais na moni ba komono so na peso honneur oza muto peso ba commenter poza papa mabe na ebito so sa ba conseiller malonga to oza pena biso pe bana pena to za papa so sa mabe et mo pe to yebisa papa est-ce que bana Félix Tshisekedi bolobela pena papa mbilo makambo zo sala kulo na mboka koloba te na ebisa ki bino video yo na mona ki lobi na makala Maman mukolo ba parvenir kotika eni. Pona nini? Makala na yolo ba yoka na raté. Ngaba na lemba ba yoka na raté. Donc to komota mwana ba limite. Mboka na biso moko okomi kokatisa maite, kokatisa prince so kati buna ba kokanga yo. Donc Congolais azo souffrir partout eza na mboka na za libana na waza na Congo azo souffrir. So batu babimi baloba bokangi batu babimi baloba bo menacer maman c'est a uti ko l'accepter ba vidéo kwa mutu bo menacer yonga kutu na loba pona nga nena loba ki merci papa encourager ki nga websinga mwana nga opesi ida bien na moko po bo cha mokonzi na mboka bo mema na bino teke na élection te bo cha mokonzi obino bolingi bino nyonso on a opposition, on a majorité, on a kanisa. A cause qui veut continuer l'élection, élection na Congo ezati. To ça na biso élection té. To ça lu comme konzo biso to retient la force na biso moko ni élection. Po moko bino opposant, to moko bino batabani bozo ngabo kamba tala moko place ezokende. Bunagana yango wane ke. Siko bo kamba mboka ni. Et là on y boye bisa biso. Et là on y est-ce que bino bolingi peuple congolais wana? Ba politicien spectacle ni na benga bino bo bimisa album. Chaque mna mtawa bimisa album la ndenge na ye. Bokoma le kwa ba musicien bo boakela ka ba mbwakela. Peuple congolais wazo kanga oza libanda to na kati. To fongola misu pona mboka na biso. Toza na mboka moko. Ezaka ka Congo. Oh lelo soki ke ina bino bato boza libanda bozaka boke libanda bobetu to biate nazonga na mboka na ngai eza lokwa mwana atika papa na bango atikela ya lopango ayebi ki ata na zunda kusona ke na place na kele simbi to na kozonga kala eza lokwa la Congo bobundela Congo Congo ekei video yango wana la kisi Congo ekei
to bande ko yoka na mato imeto moni penda ba kandni penda nzela ba che frontière kuna Bunagana koto au Congo Congo kuna pito Rwanda koto au Congo Congo ekieyi bande ko na ngai bandundu pe yango ane telemi lobi pe to kola to kola moto ki pe bandundu ekieyi ba konza Congo ka en États-Unis ba konza Congo ka en États-Unis le roi États-Unis muta pesa bino pouvoir bino ka États-Unis ni intérêt peuple bo hotel te bino ka États-Unis ba Rwanda pe ba ya bazola bongo mboka ngono soso ba ko to tala bino bato bozanga posa mapona mi 2023 total ce que so ba diriger banane pour moko bo diriger yango o bona posa élection na 2023 yango yo mais mboka ngo bazo kata kata ngo siko ba diriger banane olo botele mabolo ba pona mboka na bino te silence bino ka 2023 est-ce que 2023 ngo bato ba diriger bato bino ba diriger banane pour mboka ngo ane zokini souffrance na Congo comme le roi sur le Rwanda na ebité na lobani donc au moins congolais azo parvenir ko lobake malam kuna mi bomala nga ke na vivre po ani mutama na komi na suka peuple congolais ba jeune to landa ba papa ante biso ba jeune to bi mato bunda ba ne kona ngona moni bino lelo bo tali video ya Bunagana ndenge kei nazo le kanzia na okinde bozo kama ba jo baza foi bazala ka fo balinga ka biso te tolo bela bango kaka fona munoko te tolo ba fona ba action olo ba fo kana wana obimi na balabala na moni bino ba ndeko na msuna baba na zo ka bino bolela fona tala pe na lobi Bunagana kabwani fo wana ezala kana munoko te to na mutema te to manifester to bima na balabala to boya na biso na mapona 2023 ba o balinga ka président Fayulu ba o balinga ka son excellence Adolphe Muzito to longwa na sima na bango to bundi oya kozana pasa savane to bundi boyo to za président Fayulu to tchaya to zi premier honoré Muzitu to tchaya premier ministre to longwa na sima na bango ba kokana bango oloba te ba banga prison Félix Osama makamu na kanza azosa makamu o muteme lingi yeli esa betu lisola ya Bunagana ndenge ke yena munoko kaka ke boposa bazo banga maponami boposa bazo banga na maponami alobela likomba Bunagana ba Rwanda ne bato baso boma biso ba M23 baso ba Rwanda ba M23 baso ba bunu o uti ko loba kuna lelo ye Bunagana ekei ozo kosa biso ba peuple congolais bongo yo oromona bato ba l'équipe baso loba yo musala ba commentaire olo féliciter ba peuple congolais toza na kati tozo souffrir yo zo finga lisusu biso congolais a pasi tala mboka place qui vérité na Congo ekomi mabe mutu sa lobi vérité fa baluka balandele tisuka na moni musique mususu lingo bimakala mingi to obine na décembre ndeko Eliezer na premier ministre ndeko na biso na Nisama Lokonde tala dégâts mboka premier ministre na député simple bazoko ta ranking tala mboka place qui musique lingi to bina na décembre na sabino ba politicien spectacle ba politicien ba créer la musique kala mingi to bina musique ya ndeko Eliezer na Sama Lokonde kala mingi te Félix yo projet ya ki na Congo ya soko sui ki bokonzi onyokola ba peuple congolais biso to betama ba gaz na yo biso to soutenir yo to sala propagande na ya contribution na ya $1 soko kola émission oyebi na oloba biso to landa yo to filma yo ne be ma papa fula na fiki na homme 30 to salanga na maman c'est après autant moi na ngeza ka biso moko ne be ma papa fula camarade papa qui seke na homme 30 na fiki mais yo zo sala o refuta yango ozonyokola ba peuple congolais croyant qu'il y a tout ce qui m'a ponamé ceux qui bo konzango na ndenga mayuya ya lokuta toyeba tata su makoma ya zamona mboka yebi souffrance à Congo à soutenir Congo mais rien oyoko boma Congo congolais kutu plus que muto biso to bana ko mona mabe yo ye lisusu plus kutu ko boma na fa na ota ba vidéo na moni ba bazola na kabila zonga na ya poani bongo président Fayulu pour son excellence Adolphe Muzito bino bo me biso na élection ole bo sa peuple congolais bima na nzela bunda fachi de alobeli bino na ndenge nyonso abi opposition eza ya kolemba opposition baso banga maponami siko po bola tsiki opposition eza makasi nini bino yokoyi kosala
pour adversaire oyo zo luko bunda na ye amirimisé déjà na ndenge nyonso acquisition na ndenge nyonso siko po la tsiki oza makasi nini yo ko sala Kongo eke wapi ndena yebisaki bino tokolala tokolamuka jour mususu boye bu ba bloquer biso mutu ko bima te mutu ko kima te biso no songonzi basinga peuple congolais oyo kolanda émission na pokwa erne so kolanda ngo oza libanda oza na kati pesa solution pour na mboka na yo Kongo ekei loba liloba moko pour na mboka na yo bokotala video wana ya bunaga na botali yango pe bokomona Kongo ekei kofinga te kofinga eza solution te boya to sangana bino bato boza na sima na bango kuna bino biso pe bato toza na sima bato opposition boya to sangana Kongo ekei bango soka yindi Félix akozwa avion akei poto mbangu soka yindi président Eli Martin Fayulu akozwa avion akei États-Unis soka yindi Fumu Padaf Muzito akozwa avion akei ovana na France bongo biso tata te mama te ntela tokokima wapi boya to sangana bopesa idée pona mboka papa nanga bokechu papa nanga kilame natala bino na ba video na mona bino bozala kantet bo pesa solution pour na mboka Kongo ekei nebite passion na zo so bino so ba Congolais bozoyo kango komona bunaga na penda ba kaboli ba kati frontière na zo mo lokwa bateki lopango na biso ça ke biso ba ko lopango toyeba bolongola biso idée 2023 ba politicien congolais bolongola biso idée 2023 bon opposant tu as deux opposants à tout na bango Adolphe Muzito na Martin Fayulu Madidi ce qui le Congo est problème bere ko la bino po bino bat bo kumba peuple congolais silence bo lo belo côté tande ba komo ko bino na poto na bango Martin Fayulu akutana na Kagame par rapport à ni ya ba question ba poser kuna répondre au moins ne ba komi ko mema bino ah lobby a sangwe panzana ki Adolphe Muzito union sacrée Félix Tshisekedi a préparé abia zo pese premier ministre zo pese primature au moins ne ba komi o sangana bino et wa ba to tikala ba to bobanga nini président Eli to sana conférence de presse moko lobé lo moko très important ti lelo na bombango obaki Lumumba kufa na agini Lumumba kufa bonga na kobanga luwa pona sani bobanga koloba pona bobanga ko éveiller peuple na bino pona nini bo veiller biso peuple congolais to bima libanda bo la musa peuple congolais to telema en tout cas bandeko na suki wana bolimbisanga na tunakti ona saki pona yoki pasi na yoki kanda so na yena tali non momi na ngavana ya musana na moni ya kolala ezo sala nga pasi na ya bwe na tala bwe histoire susu ya bunagande kabwani pasi vraiment na mutema yo muto kolanda video ya lelo kofinga te encourager biso atovana na France mama océan lobaka wana eza mboka na bino te mboka na oyo yango lelo osokuna babenganyo okozonga kozala libre okotambola partout olingi tala mboka na oyo ekei bofinga te kofinga eza malamu te encourager bandeko bazobunda koma na kati to riskaka bavi na biso naza na age nini ngai mais natambolaka lisusu te liberté eza lisusu te nakoma kobanga mpo nini mpo bayebi ke Kabuya l'homme puissant azalaka pembe na mama océan Kabuya l'homme puissant azalaka natambolaka lisusu nakoma kobanga tobunda mpo na mboka na biso en tout cas merci na bino bokolanda émission ya lelo bo partager l'émission bo continuer ko s'abonner na chaîne ya bino Océan du Congo chaîne oyo lobelaka bino ba vérité oyo lobelaka bino bo solo oyo bombaka vérité te chaîne oyo baboya corruption bo s'abonner na chaîne ya bino Océan du Congo ezalaki ya bino bongo Kabuya l'homme puissant on a ebisaka bino on azozwa coaching pa mama Océan mama aboya bana na yeba zala limité kaka isika moko te aobi bana nga bo panzana fo bo luka bo yeba bo zala boye nde na yebisaki bino momi toujours santé na eza bien te azolanda traitement yo ndeko namonaki okomelaki nga message oyebisaki nga ke
okomaki message moko natangaki pesa biso numéro ya Maman Océan bandeko tuna bandeko bayebi o babengaka Maman Océan bayebi yo pesa ko sana lisungi pesa bandeko wana to bengana la bandeko bazana numéro ya Maman Océan ekoyaka ekokomela Maman Océan pour que azwa makasi aya fanda loba a continuer sur ce que pesa biso sous matière to telema sous to loba pona mboka na biso. Merci à ma maman missionnaire. Maman Océan za malade. Merci na maman Jolie. Merci na papa Kilame. Merci na maman Célestine. Merci na maman nyonso ba soutenir Maman Océan. Maman Océan za malade. Toute famille na zo yeb sabino boui. Ko benga Maman Océan. Bolande mission oyo. Elobela bino ebele. Bota la jeune congolais mwana moko muke atelemi pona koloba pona mboka na ye. Aboyi kanyaka mais alobi pa atelemi po aloba pona mboka na ye. Bo finga te, bo soutenir biso. Merci Nasukia.